La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Beto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Na Sénégal, boyebi likambelekani wana. Nana loko tipe ya mulangi penza Bambi Fali. Mulangi ke pasoli parapluie za mutuka. Est-ce boza okura? Par rapport ya mwana wana ninga sosa na kota mubali na ye. Mais bino kotoyo bozo matisa mafuta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote na bato bolandara biso. Bonjour à tous les abonnés de Ursile Botelwa TV. Bande konanga likambu ya Nana Ketchup na papa na biso Fally Ipupa na Diddy Stone eye grave bandeko. Bokoki ko imaginer te. Na minute onde tozolo baboye Nana Ketchup na Fally eza benda bika côté mususu ezola kisa déjà solo ya divorce. Côté mususu ba makambu eza ebele o bokolanda après malubananga bokolanda vidéo on a otela bino boko remarquer que Nana Ketchup na Fally Ipupa bazana ba problème oyo cause na bango ezali bongo Diddy Stone. Bisanso tomona ki mikole eutaki koleka tomona ki bakendaki Diddy Stone na Fally Ipupa bazalaki ba ambassadeur ya Liputa Visco tomona ki kuna ndenge bakendaki na Visco kuna kusala ba présentation na bango basalaki bongo. Alors c'était prévu Nana Ketchup akende na Fally Ipupa eloko nini oye kasaki Nana pour que akende te bozolanda yango pe kaka awa na video na biso. Alors na pesi mbote na bato bolingaka biso ba abonné nyonso o bolingaka ya bino Ursile Botelwa TV nzamba lola pambola bino karandina lubaka. Bonjour bonsoir yango vraiment indépendaka na ero kolanda biso tolobaka toujours awa na ero kolanda biso ndoko yeba kozwa bonjour topé okosaela na yo bonsoir. Alors bandeko nanga ndenge na lobaka toujours soki penza motema na yo etutisami en tout cas ndeko nanga osabone nzamba lola kopambola yo osabone o commenter o liker o partager et osala vraiment malamu mingi. Amae, ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na mai matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambes, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mamae, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kis, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergeté, abengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Bandeko botunaka biso olobaka toujours partager to repartager ndenge nini. Bomonika ndenge ozotala biso wana eza na place moko na liboso bakomi abonné ya mibale bakomi partager. Donc soko fini wana ekomema yo na ba réseaux sociaux. Soko fini wana ekomema yo na Facebook, ekomema yo na WhatsApp, ekomema yo na Messenger, ekomema yo penza na ba réseaux sociaux nyonso oyo yo
oactiva na telefone na yo tope na TV na yo. Alors yango nde ekotinda yo opartagele biso isika nyonso okozala. Partagele biso pour que video oyo ekomela penza bandeko ebele ba comprendre eloko nini oyo ezoleka. Tolobara toujours pour likambo comme réalité, pour likambo bima na réseaux sociaux et bandara toujours na barimer. Likambo po e comme réalité, tope e bima na réseaux sociaux et bandara toujours na 2 ou 3 ou 4 personnes ba ye ba bandi kolobela likambo après ndo komona likambo e bimi na réseaux sociaux. Likambo ya Nana Ketchup na Fally Ipupa ezalaki likambo moko oyo e bomba maki. Bon, excusez-moi. Likambo Nana Ketchup na Fally Ipupa ezaki likambo o penza e bomba maki nango e bimaki nango na réseaux sociaux te. Alors bande konanga nani abimisi na réseaux sociaux veut dire Nana Ketchup asoula ki na mutu abetela ki mutu li solo ale mutuana aye na likambo yango abimisi na réseaux sociaux. Balobi lisusu ke Nana Ketchup na Fally basalaki lokola mwa kubunda Nana bambaki Fally Ipupa mulangi e panzaki penza vitre ya mutuka do paraprise ya mutuka e panzanaki baloba bongo vitre ya mutuka e panzanaki par rapport ya ndenge ba discussion wana e bandaki kosalema. Nana Ketchup alingi na ye relation ya Fally Ipupa na Diddy Stone te wana aza clair. Nana alingi relation ya Fally Ipupa na Diddy Stone te. Alors pona nga nazo mona yango mabete nazo comprendre te bato bozo ya na internet bozo loba ote Nana Fatika Fally aza star to boite. So to landeli Kofi na manana mama Lia bazalaka pe bien. Nani sinja yaki na kata kota kinde nini. Akota kinde nini tolobite ke to pesa ngo ka kombo wana ke Diddy Stone pako ya kokota batu musu bazoloba ote Diddy Stone azalo kola leki ya Fally botika ba biloko wana ba mibali bakiparate la famille ba mibali bakiparate. Alors moi si ya malamu moi so amona ka de loin azara nini ce qui amoni déjà mbilinga e na ndaku na ye atelemaka déjà aye atelemeli likambo wana aboyi na yango. Alors pona ngai nazomona nanga mabete vraiment pour nanga nazomona ata mabe moko te ni côté ya Nana Ketchup ni côté ya agissement ya Nana nazomona nanga yango penza mabe moko te. Pour moi si nyonso atele maramona mabe na musika bo excusez malili la famille sorry. Moi si nyonso amona ka mabe na musika. Moi si nyonso amona ka soka amoni ke eloko ezo memaye na mabe. Il faut banda ko telemele yango pour que likambo wana lobi epesa solo te pour que lobi batu baloba pengezo bate baloba nete ke yo moko otika ki mobali na yo laisser aller. Biso moko to ebi ke Fally a voyagera trop. Fally Ipupa a voyagera trop. Veut dire Fally Ipupa azwaka vraiment tant penzate na mwasi na yo ezali bongo Nana Ketchup. Fally asala ba voyage mingi. Preuve aneke anniversaire Nana Ketchup o autaki ko fêter o alataki ba pembe batu bayaki na internet bayaki ko loba. Nana zalaka ye moko jusqu'à ce que Fally ayaki ko ya na tongo nango wana mais Nana asepela rate azaka penza na kanda. Alors mutu nyonso azaka na mutu na ye oyo akenda ko dévoiler ba secret akenda ko dévoiler ba makambu na ye. Siko biso ne bato to kenda ko loba to yeba ke mutu nini ozo ke ko yebisa likambu na yo. Est-ce que mutu ozo mema likambu na yo akupanza yango na réseaux sociaux te? Est-ce que muto yozo ke koyebisa likambu na yo akobimisa ngo na miso abatu te akoya nango te na réseaux sociaux abimisa yango pona koluka kobebisa réputation na yo akobimisa yango te ke aya nango abanda kobeta ngo na ba sens moko boye pona koluka mabe ekota. Quand ta biso to yebaka banani oyo tokendaka vraiment koyebisa makambu. Lelo makambo Nana Ketchup ebimeli wapi epa ya camarade na ye. En tout cas ba wario bolimbisanga nalinga Fally po muziki na epezaka bien na lobaka toujours nga nazaka nanga contre te ke na ya kofinga ba wario toni te to yaka koloba vérité likambo esengeli to loba vérité. Na minute ondenge eza boye Nana Ketchup alingi na ete ba challenge obo salaka na banani ba wela kiseki gambela Diddy Stone alingi challenge wana te na ba wario ba sala yango. De temps ba wario ba sala challenge wana ezo pesa Nana Ketchup kanda. Mais ba wario ba sala ngo kaka ba sala ngo pona koyokisa Kofi motema pasi tandis que Nana Ketchup ana makambu o na motema na ye oyo ezo pesa ye
pasi ezopesa ye kanda. Azoboyela mobali na ye pembeni ya Didi Stone po azoyoka deja banungunungu. Kana nde torobaka moto epelaka pa milingi bimaka pamba te soki moto moko epelaki place wana te. Alors Nana Ketchup azoyoka deja banungunungu po na Didi Stone na Fally Ipupa. Yango bomoni Nana atelemeli yango aboyi na ye penza eloko wana eya na réseaux sociaux. Aboyi na ye likambo wana ekomela ye problème na libala na ye po abandi musika na Fally Ipupa. Tant que tout le monde a posté ba photo, tant que tout le monde a vraiment que ba photo, ya bato ba bandaka la bataka ba photo na bango na réseaux sociaux, to koki ko épargner Nana Ketchup te na Fally Ipupa. To koki ko épargner bango te. C'est-à-dire ba photo na bango to mona ka ndenge ba banda ka nde ba lobaka amour scolaire do ya bango ba bandango pena na classe. Ya bango penza babandango na classe, il veut dire amour scolaire, babandaka ngo na classe ti lelo bakoma o bakomi. Alors moi si mon côté a olinga mutu moko bwa utineka musika, mutu moko bwa utineka dalineya aya kubebisa esengo na ye yandaku ya libala. Quand de baloba kobala musicien ezalaka vraiment pas si makasi. Kobala musicien, kobala acteur, ezara vraiment pas si po. En tout moment, aux années nanda koute. En tout moment, ba clip na ba na basi. Na ba tupe lo kwa ba biso be bata bazuwa makasi po e aussi mbate. Alors nga na ota déjà libala Nana Ketchup, eza déjà na risque par rapport ya likambo e comme libiso na réseaux sociaux. Tozo boya lobi kuna e comme lokola mama li ya ndenge asedara place na ye, veut dire ba bandara penza na pasi me ayaki ko céder place na ye e pa ya sinzi. Alors to boyi likambo oyo et se répéter le sous na papa na biso Fally Ipupa. La famille bandeko nanga na otiki la bino tolanda nanu video yango, tolanda nanu mama na biso Magalilo mama ndenge apeseli likambo yango. Toyebi biso soke Magalilo mama aza moko ya ba wario. Toyebi biso no soke Magalilo mama aza moko oyo azaka pena kati ya Fally. Alors tango likambo ebimi, c'est-à-dire ebimi po banungu nango déjà e bandade ya kobima cesse alors eye kobima sikoyo na public pour que batu pe balobilango soki likambo ngeli ko salema e katana déjà na malembe nyonso. Alors bandeko nanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Nzambalo la a pambola bino. Emelenga video ezambala mumingi. Alors tolanda. Na bango dede baso kene bisika mapa tatambola na mwasi na apaka jibe na azana mwasi na ndaku te. Sindi wana zo balukaka. Sikote uto tuna kota maamundele. Yo tangu yo zaka na sima mwana na oko kendaka. Oye bakateke Fally zaka au marié. Azaleki na ete. Na ye bisabi. Ana lobi boy. Bango mo isika bazaku na mapale sili. Mende tolo bawelinga osalika mususu bafana lokoti mulangi kune sika basalaki nini wana. Aniki bokulaka. Elekeke na parapluie pasoli mutuka nde bomoni mokulaka asali nini mbangu ye wana ke kuna na mboko nini na mboka na biso kuna za wana siko so mulangi wana ezwaki ye soki mulangi wana na Senegal soki mulangi wana ezwaki bokulaka bino bonga bolopani soki ye alinga kenala akene makambo ya bamaputa ye akena Nana makolo yo ezwaka pe peuple na biso soto nto bimsa secret bo bengelanga mwana nga toma batu bayebele basabone kuna toma yaka batu bayebele basabone bino awa bokangami kaka boye kolata kaka sinzi si te oyebi tala nakoza nanga mwasa mukuse nakoza nanga motema mukuse te mais na matière ya kokomi kwa pena na mibomba merci beaucoup bébé bandiko boya na beta bino lisolo bawange so boza botsela ba j'aime botsaka ba j'aime nengina lo balikambo eza na kudu makama kolobela papa la bino tete nengina bimisa secret oyo mama la bino za d'accord te to bimisa po awa batuna solo kola ba ye rando vérité mwana de moi-même je te sali mwana mobali ona mwana mwaso poto yebi sex te rando vérité mwana oza moi si to za mwamba yo moko komaka c'est biso so to so compter batuloka ba rando vérité mwana oba kibokolo il faut to tsa bango mwasi na mbali to tsa bango féminin to tsa ngo de poto yebite c'est que
Kibokolo News. Féminin et masculin. Toi, il y a bon, ouais. Rando, vérité, moana. Masculin, féminin. Toi, ça a bon, tu peux. Si on a un colobo, aza moana moisi. Au moins, on a kibokolo mikolo, aïko silkelanga. Le roi, tu as vu mutuna makolote, moisi na mobile. Sexe ya moisi, sexe pe ya mobile. Bana ya bokula kalanga fali boya. Bolingo yoka likambu moko lingo kwe ya munene na communauté obino boyebite boya. Nana kutu babenga yega na komodi na bosene komanana. Nana kutu fali abenga gena no. Boko melanga komo babenga nana na tanga ngopo na ngina lubalika. Nana fali abenga gena. Kofi aloba na mama mundele o sukanga na balcon nzoka kofi ayebaka te mama balcon azaye so telmi na balcon mais so bute koki akiti na cave abime bafana fali abele nani bongo fer abenga mwasi ne nani fer abenga mwasi ne nani aigle jaune yangwana nabi bongo fer azobenga nani aigle jaune bino pe bozaka bomono vandi kuno sa moi sa fafia ya faire to moi to la mukakabwe Facebook page TikTok moi bon et que je suis la belle aigle jaune po bino bozaka na tena ba courage au moins na biso to vanjawa ba to la Facebook boko Joël bafana po bino bobuka na te ba misu makasi ba comme na kombeto okay na sisa merci baby na lobby boy ngane na zawa na problème mutute momoni biso lokwa toza bana baso tozalaka soki likambo ye naza komisala nano analyse ya ngamo kwa pona ya koloba tolamuki na tongo nazokene bobanga te na zoya bino bokobota potapoteta yaya toza so na kombe tapoti muke boye ata bino moko ndeko mwasi koya na okokoma mambo ezanga tina te ozonyoka mepwane otie kutu emetede muke oza makambo bato bablinga so mingo oyo kotala star sikola maboko vanana wana swa masuba vanana olanda star mega star koleka wana kutu eza te c'est ça namoni grâce mbiso lamuki awa oye kofinga madame Olomide likolo nango toyebi omona ntango ozo osane tokota ya mama ndele yaya nazo comprendre bino bato mibali batika bino na bana ozosala mwa sécurité okotela mama ndele yaya bobenga mibali na bino na telefone bazonga babokola bana po batiki bino na bana mike mobala ko sa séparation tatika mwasi na ba âge ya ba 2 ans na ba 3 ans kote kutu ya mama ndele to comprendre mobala yeko boya atika na tana bana ba mo bakota na ba douche basokola bino mibali batiki bino na bana mike fo boleka na délivrance mais nazo sala effort ya koluka pasteur ni na on a 2025 oyo azala makasi osala bino délivrance bikolo parce que omoni soki biso tozoya tolobela eti ngabo so na oyo ya kolobela mamuneti ya mama ndele nga nazwa deja ta ya kofanda na mobali 5 6 7 8 9 10 mais na bala te naza na espérance ya kolamba kotanda mbetu mais bino bobotina mibali bino nyonso na bobotina mibali o mibali bakimi bino bana baza ba bébé mais mibali basimi motema bakini po mobala za soyo ache mo 6e mwana soka botami foza non esengo mwana ti azoke sengo mwana na botami azola na mwana mais bino mibali bakima bino yaya ata kutu basali 40 ans ya mariage ça va ata basali 70 ans wana za raisonnement na bino bazoba en plus baso ba yo pesa biso tolia mabala foza ba mama na ba pe babala na mariage nde bala dédication ba mamati mama balaka avant na libala ndezo sala pe mwana vana na mobala yo pesa toli siko poto bano yoka toli wana to balusi mutu total état d'âme ba mama bino babala te ba ibi pasa mabala te siko bino espérance na ata vali santa yaya okovana ta de satana mobali libala yakapona bana te poso to kosite bino mobota na maboko mibali bakimi bino na bana ya ajini ato vandi 200 na mobali libala eza likama mwana te libala eza likambo balinga yo pe ba considérer yo ça va libala likambo bana tato vandi 100 ato vandi 200 basi bazali balala na mibali bazabi nemi ba olobala te mais tant to lamuki na ton to tourner oh je suis sainte anan mais na moi balobana te mais mobala koti na chambre ska bale yango
bazo sali makambo sete ya koboma mwinda basale chuku bakiti babimi ayebi tene basake caresse ayebi tene basala bana basembele basala baboti bana mibali ayebi ne basala IT me ana bana yaka kocha peso toli ayebi ndenge te basaka ai yaya ndenge ni bino bobota bino batu bana bakarte malamu ba mama na bino babalaka ndenge ni bino ne pog na bino bobota bana bakoksi même pas 5 ans mibali si bakimanda boko laka bana bino mo batata bazate kasi bote epsonde seri makelele wana ezokota ezobima botika biso bamama babalaka bamama na biso babala na mabala mama ye libala vierge babali ye mama na lembonga vandi na libala c'est la vérité biso pe toye tokutana neti nga bana nga misatu na ngala mongeza bana mobala devejanga ta niveau yo mobala deveja kota soki maluku abima bwa kenda c'est ça c'est que boza na tolite c'est so boloba bozoloba kapo mamondela yo kabino mena ndenge bila bolingo ata osali 200 na mobali akotiko mobala za capable mibali wono mona ka baloko mituna bange kota baseni talaka mibali ba okukushe na banu bango baboti bongo bino bosele so makelele tak lokwa ngonga lokwa ngungi azo swa batu na matoi bangunga kisasa wana bakasa vu na matonge bolingo bola so libalo ze spécial na mukili bana to botama ezalaka libala mamondele kasi so mibali pe baboyo mingi mwana mwasi wana mayele to cha nzambe te po nzambe na makona penote po baso bana nzambe balala na mibali pamba te mwasi wana nzambe longola kale sote hotel eze sike kobo okota te mwasi wana nzambe neti ngabwe botel wana kala c'est ça mwasi wana nzambe yebi nzambe okota tela ngola na mbande ozota mon impudicité bongo nzamba tamola na impudicité koteni c'est ça botike la biso makelele wana bozo sala tozo comprendre que comme nango copie biso pe tozo sepela po kombo ya kofi ezo mate so kita avant na kota na lisona na nango seke grâce mbisi soki to bito landela bilan ya ba parents babota yo mona grâce mbisi mpapa bino abala mama bino te. Ça va? Yo moko pe nengo za wana ti ozo ke lobota bana babala yo te. Tala biloko bozo ya ko etike. Ya ngo moneti nga na zo doser. Nga mo kono la alliance. Eza pena mo koloba batala oui, mona mo se fote ya biso. Ate so makazi. Po na déjà na titidi ya ba marié. Grâce mbisi papa bota yo, son âme repose en paix. Maman pe akufa ke to sara ne bo saleje wana. Côté pe ya maman, son âme repose en paix. Grâce mbisi est-ce que oza mwana ya tata na mama babala na bafana na ndako libala basala mariage babala po bana o ya kofi wana bino bo lobela mais kofi abala ba mama na bango c'est ça le problème botika bato yo ba mama na bango babala bango net biso beto bana bénédiction botika biso to pesa message c'est ça mwana ndumba aso pesa message mama yebi gwa libala te beauté ebsonine mais bozo ya bozo finga sinji mais sinji aza femme mariée babala ye bolinga ka ni batele bino ba kit batele bino ba tapi après wana de bo comprendre que pona sinji te sinji babala ye et verre c'est que wana les atoli pona grâce mbisi ndenge mama kongo na mnoko na bango dokolo yona sinji bo bambanda te en plus côté moko salaka pe na respect ya ba drapeau baninga toza ba africain moza congolais te parce que biso ba congolais ne toza to yebi moi sa roga te soit za muke to za munene ça va to yebi te soit za mukuse to za mulai zalaka pe na respect ya ba star baninga. Soki yo eko sala biso publicité ya bato yo ba musicien balala ba mais yo pe balala yo eza ndenge na bino boye pa ba musicien ba yemba bino botombola makolo bato bazozwa mabanga lelo na respect atomboli lokolo te bato batombola lokolo te bakozwa mabanga ne lengi na respect mobali no avandi boye ba yembi pa grand frère na
po bino moko bozala komona bosokoli olati kupoti olati kalesote oke olanda musicien yo moko sukoli bobandi bango banda na Kisasa yo grâce mbisi yo bozala na Kisasa bobandi koluka ba musicien bozolanda ba musicien pe so wana yemba so melelo toko atombolo likola mambo c'était po adoser yo anyatio libanga neti biso betuzu mabanga vierge mabanga mo yebite neti ngabo na yebite mokonza mboka salinga babenga ngo surprise grand mopao se ngabu tunavanda bazobenga nga maga yo kite mutabenga nga mutaboso grand mutabengi nga obi père mutabenga nga abi aya tabatine nga video mopawa yembi nga bia solo na beta kabo yana ngadi na molaki stala nga la vaina ndako na yebite batindeli père video na libanda ke babwoki madame na ye tae sengo sena mobali yemo wazo bake mama yebite yo kutu yo moko deja zo sukola makolo zo lata basapat ozo kene kolanda libanga lokola mwasi ala na mbongo maternité na nzela ça veut dire différence ezali seke ba mabanga obiso to zu eza ba mabanga ya ngolu ya kitoko ya salo kole matisa loboko libanga mo ya respect star mboka a respecter ngape na respecter mo na osa musala po na tokite yango mona kabino bwana facilité bozoni ata po boyebika wawa tika to nyata po to tika le mitakala ah oui c'est ça c'est que grâce mbisi Sinji azana problème noté yo posa na problème a Sinji te kosa no lo yengete po soko yebite biso ne tozabwe na biso na RDC to yebike madame Kofi ezali Sinji leke soko kosa no ba sentiment po Monique okote la mama mundele to boite mais soko yebi kosa na boss moko même na braza za na mbongo ebele balisa mama mundele et ça peut biso bien braza pe na Congo to ba voisin pour net na niveau ya Congo mama ndela nenga zo tambola aomona muto oswaete et ça biso pe plaisir po muto akozwaya koma na niveau via za niveau nezo simate honnête boy mama Denise pe kota Tshisekedi et banano ndeni po mutu fa aleka Kofi bon koto pe ba camera batuna mibali na bango ta ekomi mukusie grâce mbisi kote na esala faveur ata kota braza so mukonzi mwaza beta match ça pe bien lisolo nengina beta bafana limbisanga bokulala pe ko fali limbisanga nengina lobaka po bana na yo bazo comprendre te na ya oyebisa bango batoli banana za na likambo na ko sabango bokulaka obiso bango balobaka bako suka kyo ambaka na wambi bana naona wabi bana no bokulaka po ba comprendre code bazo comprendre kate lobi na elba ona code me ba wayo ba comprendre te ba wayo boyebi kende to zalia wanana bafana oya zali mwasi ya fali pupa boyebi ke alingi didi son na nzela na ete est-ce que boyebi ke makambo liputa oti koleka fali fala manana memi nana te boyebi likambo oti koleka ti bomoni père na bino ake na Sénégal boyebi likambo lekani wana nana loko ti pe amulangi penza bambi fali mulangi ke pasoli parapuisa mutuka est-ce que boza okura par rapport ya mwana wana ninga sosa na kota mobali na ye me bino kotoyo bozo matisa mafuta bozo mona wana na lobi ka muke na tike ya na suki bongo na kosi te na lobi vete nzambe na koko sabo kulaka na mabete po na boy ya fista ya kwa la na so na nini c'est ça ya fista koloke sorry mais na lobi kaka po ba wario bozwa mayele mame yenga kolo mobala lingona mobali na ete oyebi bien ke bakuta ba ese de compte ya bokulaka azo tindelo mbongo siko yona mama na oboso kende conseil boke makambo liputa mais kolo mobali azate na lina te po lelo ba mongo bakolana ngane kukuke na lobi na mabete na lobi ka vérité po omoni nga na zamu te kwa te to ko boma makambo te ba wario obozo sala challenge jokin challenge boye ba ke mama na bino eyenga côté ya mpapa na bino balingi etaza soyez les bienvenus te bokulaka pe bokulaka oya ambaka bako suka ke o ambaka bokulaka
soko sali likambu mema mwasi na yo baninga na to bakomi na basi na bango dede bazokende bisika mapata tambola na mwasi na ye apaka jibe na azana mwasi na ndako te sindi wana zo balukaka sikoto to tuna kota mamundele yo tangu yo zaka na sima mwana na oko kendaka oyebaka teke fale zaka en marié azaleki na ete na yebisa bi ana lobi boy bango mo isika bazaku na mapale sili mende tolo babelinga osalika mususu bafana lokoti mulangi kuna esika basalaki nini wana aniki bokulaka elekeke na parapluie pasoli mutuka nde bomoni bokulaka asali nini mbangu ye wana ke kuna na mboko nini na mboka na biso kuna za wana sikoso mulangi wana ezwaki ye soki mulangi wana na Senegal soki mulangi wana ezwaki bokulaka bino bonga bolobani soki ye alinga kenala akene makambo ya bamaputa ye akena nana yo pe yenga kene na mobali na yo babimanga na mama te na mobali ona lobi na bino eza vérité na katika mukuse po na loba ete na loba nga makambo te na ya loba makambo fa po non biso to na mamna biso to sala ya mambo ya publicité so na ngina ya loba mambo ebele non na loba ka mukie po message e comme pas mama mondele mwasi ya fali ipupa oya zali mokonja mboka ba wayo aza kolinga mwana na yo te kote ya mobali na ye mama benda mwana no matoyi azoloba azokipe te aloboyi na ye aloba bamakambo ekota na batiktok eza mobali na ye alingi te bokulaka so ozokende makambo neti ya baliputa boye okozwa ye alati liputa papa po ebele mpona nini benga mwasi no alati soki eza na kada ni bosali soki molangi wana ezwaki yo ozomona wana kaka na sasi na lobi elo na ngai naloba yango wana j'espère que message na ngai esika pe wale azali na bakamane babi oui magala asali bien comme si message alongba kuna basamsa mona moninga nini boyo monaki papier elekanaki ayo te na banki bakendaki bokulaka tindeleke mbongo ebimaki atotiaki yango olingi na luka ngo na bibisango basentiment na bino ate na bengi yo wana nga na lobi na nga ka vérité na lobi mama mabete po ezali vérité so botie tembe na ozola bino video na luka na kata na tie bato misu pe déjà balobeli yango ochango na mire na ochango na mire ya TikTok deke na kati po naza nango wana na ochango na mire ya TikTok po na koboma pe mabala baninga te mutu atambola na mobali na ye na suki na nga na bokulaka sorry belle sœur na nga pe bokila lokondo so tena tumbi tena lobi vérité mbe oui po azopekisa mobali akokoloba na yenga te il faut biso toyebise po yenga yebaki likambo elekana ekuna joana te maputa bon siko tokena masolo na biso kosolola par rapport lelo toyei kosolola makambo etali ba ex il faut kozala na ex mo bandeko na ngai na asi biso nso tolandi magali lomama banda ebandeli ti na suka ntango nalobaka na bino ye aza pe ya biro donc ntango likambo elobami boye c'est-à-dire esi bamekaki kocheke banungunungu ezalaki deja makambo ebimi mpenza na source yango bomoni likambo eleki lelo na réseaux sociaux alors mwasi ya malamu amona ya mosika bato boyo oloba o te Didi Stone na fali kosalema te po fali aza yaya na ye fali aza yaya Didi Stone na tata nini na tata nini ofali aza ya Didi Stone alors bandeko nanga il faut ko telemela likambo na musika lelo ba mabala ya bato bele beba car na ba makambo o peta confiance o boy camarade ko tazo trahir camarade na ye alors nana Ketchup asali mabete ya ko telemela ko boya na ye association oyo po Didi Stone akoma na ye na mama na ye azara na ye kana mama na ye na lobi na mabe po na Didi Stone te en tout cas mama na ye pe fois pekisaka ye pe na ba associé mususu tango balobaki makamba liputa falinde fali amema mutu po falinde amemaki Didi Stone bango te kuna nde babengaki Didi Stone alors fali pa koke kozwa nana Ketchup nana pazaka na ta ya bien oto yebi akoka pe kozwa nana bakepe na nana kaka ndenge ezalaka alors likambo yo mwasi amoni na yango déjà flou yango bomoni mama nana abandi déjà kotelemela yango na debi ya likambo
abandi déjà koboya na ye na débit ya likambo et surtout nana ayebi eloko oyo elekaki na ndako ya Kofi ayebi yango aboyi na ye a perdre libala na ye oyo azwa na pasi na bandeli lisusu koloba kaka ndenge bomonaka bamisien na biso bazaka bato mo bazaka reconnu soki likambo eleki na kuku ebimelaka biso toujours na poisa esika oyo nana bambaki fali mulangi ekende kopanza paraprise ya mutuka bato bazalaki wana bamonaki nde likambo yango eye ebimi na réseaux sociaux. En tout cas, nga na sepelaka na couple awe ranson na bemission na nga nyonso na lobarango na sepelaka vraiment na mama Sylvie Mampata na papa na biso Yangi Mandela Forêt na sepelaka na bango po anini baza couple moko exemplaire baza ba musicien moko aza exemplaire vraiment eza we ranson banda bala mwasi na ye non toyoka ba nungu te dernièrement na salaka émission awa concernant mamba we ranson ko ya kolobela era ndeko moko ya koloba nga yonde oyebi te we ranson abota na danseuse na ye en tout cas na asir na répondra qui bien place wana ngande na ebité mais o nga na ebi we ranson azaka vraiment sérieux bango makamna bango elekaka na réseaux sociaux te nan toyoka te ke o koto yangi mana mwana ye ba ye na makambu na réseaux sociaux o koto Noël yangi makuna na exaucer babundaki o eke na réseaux sociaux o mama Sylvie Mampata swana kina yangi me na réseaux sociaux nanu toyoka te yango bomona Irsil Botelwa TV ayaka toujours koloba na lingaka vraiment couple ya we ranson yangi Mandela Forêt. Soki ba mission na biso ba ozala bongo et oza malamu mingi. Na yo rappelle sous musicien moko fait regola pas azala na mwasi mais na yo kaka mwasi ya fait regola na réseaux sociaux te. Faire na mwasi mais non na mona mwasi ya fait regola na réseaux sociaux te. Et lo ba mission na biso boye barate tant aux star, moi si on a star te, yondo za star, alors protégez moi si on a banana. Ce qui moi si ayem baraté, c'est-à-dire moi si na yo aza star te. Lelo si dit le cœur ayem barayon to mona gaya zara partout na ba fiche azalara. Mais nana que tu as pas star te, papa na biso fali yeba ko protéger moi si na yo. Et loko ce qui moi si aboyi na ye otiki yango e oza malamu mingi. Didi stone aza mona moi si yo koza moi mobile bako kanga mama kasi yango yani. Yana leki na papa ni. En tout cas, biso bandeko ya nana ketchup to boyi na biso ponga pe naza mwasi libala na olinga te libala mutu moko ebeba likolo ya mutu moko boye. Alors to boyi na biso nana ketchup aboyi na ye biso batim nana to boyi na biso Didi Stone pembeni ya papu. Alors to boyi na biso likambo wana to boyi. Merci beaucoup na bato bolinga biso, merci na bato nyonso bolanda Irsil Botelwa TV. Kandena Lubaka, so ezamba liboso koti na chaîne na biso en tout cas, tango zo s'abonner s'il vous plaît la famille kobo sanate, aimez biso pe vidéo, partagez les biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez biso na Messenger, vraiment partagez biso partout, nzambalo la ako pambola yo. Nalobara toujours tango zo s'abonner kobo sanate, aimez vidéo. Et puis tango s'abonner, pourquoi pas activer cloche de notification. Donc activez les biso cloche de notification pour que mbalasima neto lobara prochainement. Tant que vous avez analyse na biso ekomilayo et si kanyoso oko zala. En tout cas, mes salutations à Ngana Madeleine Akeita, mes salutations à Ngana Princesse Alegria, na Linda Bukulu ya Balinda, Linda Ozoyo Kanate, Bukulu ya Balinda, Daniela Nzongo la fille à maman, grande sœur Xavina Exaël, mes salutations à Ngana famille Kuta, pe famille Botelwa. Je vous aime beaucoup, ba on se va fêter l'anniversaire na bango lelo. Là, je vous souhaite joyeux anniversaire. Ngala bino tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Zambé à Zongite. Kande Turubaka. Na bolingwa nzambe tela biso jama bien nzamba lula kopambola yo meilleure façon na oyo ko soutenir musala na biso ezaka ba j'aime na bino yango bomoninga na lingara toujours ba j'aime na bino po yangonde ezalaka vraiment meilleure façon ya ko soutenir musala ya Ursil Botelwa TV. Ngana bio tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Zambé à Zongite. Aimez vidéo, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Tokutani à la prochaine. Bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.